Sur 3W Congo Vibration, votre site d'actualité situé Pesarabino et Lengi, et Rolanda toujours d'information. Lelo ne lelo. Naipsabino Congo Vibration situé Yambaka. Situé Yambaka, baton nenge na nenge. Lelo na yambi, chorambo malembatable. Talararaye Kinshasa, mabi. Il faut abandonner na Congo Vibration. On a place Mousso Kendete. Donc, tous années en la Congo Vibration. Eric Mayoni, Yoyebi Masolo. Mon boss Blaise Zebele Mobobo. Na mère Nabiso Pamela Chibaka la baronne. Na nenga j'ai toujours Gandeza la Congo Vibration. Exclusivité toujours. Toi pena ba Chris Moucheni, ba Idrissia Massini. Na nenga j'ai. Dans l'élo, tu en as Chorambo imbattable. Bonjour Chorambo. Ouais, bonjour, bonjour Congo Vibration, la vibration. Plaisir, il y a trop. Ouais, yoyebi. La première fois na nenga ba Kinshasa boy Congo Vibration yamba yo petit na yo Jean-C Luonda ayamba na Congo Vibration Kinshasa rolo banine. Vraiment, en tout cas, na CP, na s'attendait écouter vraiment Zebele Mobobo Blaise. En tout cas, vraiment bon travail. Na mon équipe est soudée puis faut mon aba beau garbe ça l'émission. J'en na CP. Donc, chers internautes, tu as un mot maillot, mbattable, mutakanga, poto mobima, bana tout ya poto na sir na minute, tu vas comprendre que Jean-C Luonda, azana, churambomba, na habité churamboma, cop oyo, boulot oyo, banango neni, snapé so bagou, elo ni salo que lelo, ozala nengo zaboué, tara na minute, on n'est pas n'importe où, toi na kat ya Pullman. Donc, hôtel ya Mikolo, hôtel ozo ya grand prêtre Loura, Jires Kembo. Pati Samba les Mérode Batlura Chris Moucheni Ordim Poutou Magas ou la bien mais avant de gawana Beni Sangala Batlura neti Vena Bisso Didé Moussoumar le vent de la richesse place Pullman et grand prêtre tout le monde Churambo Manarata Pullman Ezoka Moussa maître Belé Messanara na botel Mobouya Manenge Mobouy mais yon arata Pullman to éviter. Naibisa Ibinoti, nas international, la number one, nas 3 fois champion du Congo, 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion une fois champion d'Afrique, une fois champion d'Île-de-France. Donc niveau tout ça, on a niveau au Vandara, awa et puis na yaki awa gouvernement, donc ministre ya sport. Ndem tapé cette invitation atindi billet atindi titre de séjour pour nous yambanga champion pour nous représenter debout la République association Montosali ya sportif union sur la France où ils a dirigé par ngamo président maître Churamboma maître Mouze Lokolo Loboko na Mwanda Mvuluzi yango monito yi awa na mambo na masona kin awa on a appelé ça goût yozala ningoza bo maître telara bo bengi solo ba maître Gims lo ba Youssoufa donc on comprend que vous appelez international parce que goût ya kopozo sala ozwango neni ni telara lelo izalaka mo passe okolisa mona mona lingi bajabi tumbolinga te na yo lelo comme pe cop bazo bengi so comme international ozwa guwana ndeni non guwana en fait mutapesa biso idée les grand maître biso ekofoalai yemta forma biso mutapesa biso lengi wana na ba maître bavon ba mana ba maître mbombo wa chino ba vena biso le regretté maître chokao de ba vi wana nde mutopenda ba pesanga elengi ya bulo oyo pona sala ndena sala lelo. Lelo ba champion du monde lelo ce qu'on a Kinshasa bit na yo kosani bon bit ezalaki normalement fallait to ya ba discipline belé donc na roya siko na juin na roya ko bunda 2 styles s'il vous plaît na bunda box na bunda na full contact na bunda même soirée na bundi box samedi musu na bunda full contact le bit na ngeza ko ya ko préparer ba sportif o baza pe na kin ba mona pe na ke poteza na ngope suka teza na ngope lola te jansi donc eza na ngope glace te ko sila do mona ke no maya te komi moto e bosana te kutaki malili ya mo ite ko recourir na bande ko na biso o baza ba bon sportif ba la rapé bo biso moto uta parce que na mona tangi ba full contact ba news ala non sport nous ana nini moto va ina sala 9 style ya sport 9 style bele ka boka sina koma blender pamba 9 style na bipe yo po na Kinshasa do ki lisola boyika jeune mo ba oti soudaf bazo beta ba mettre ba ki mana habité do ki lisola non wana petit na biso auti na Afrique du Sud ça petit na biso na to yo katene to na kata ki ça c'est notre petit aza petit ya muke abeti pe na no mutute bino ka ba journaliste ndebo bo grammatique yango mo leko to mabino za yango eso ko pesa nga mutu moko oyo abeti oyo yebi net nga pe na nga zaki na ye siko na ebisa yo abeti ba mettre mo bana ba bar mo bozan lemma ba cheche akwesi ba kao ba mettre nini ya style bon nga pe na ba mettre msu bon te ba judoka
Ah non, non, nandimité. Pour Bajido, on a na lemba, ils a chaleur, na yebi massa na le kasser, na yebi bambou ebola, na yebi maître magema, na yebi ya lumusu, bateau na yebi Gotia zalava na ngaba. Azalimete Gotia. Voilà, de bateau na yebi côté wana. Soki na moko na koyoka ke mwana na biso wana, petit na biso wana, abeti bango ndena on considérer que ah vraiment c'est bon. Soka osani makamna mike c'est normal. Et puis étant que sportif, est un sportif à côté malobi na obete va mettre nyonso déjà ça déjà normalité. Voilà, donc ça sens sur le bindingo de mon agemutu eza bien té. Pour mutu sur la sala neuf style. Ceux qui na ko la prétention le baki na ko bete sportif nyonso. C'était non neuf style, en neuf style. Full contact. Kickboxing. Kyokushin. Karaté. Muay Thai, savate français, naza siko na MMA. Oyo buni boto tunelanga wana, do nazo sala ngo siko na Paris, na sala taekwondo. Siko mikolo na osala suna, nazo kota suna lit. Le 10e oza lit. Sunga na bibo nyonso wana siko osala ngo kaka nyonso wana ozo sala ngo. Bon à part beat ne la, et puis que ça peut na risque roda et mettre tu vois. Non, 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 non. Ils ont style, ils ont entraînement tout ça là. Ils ont kolaki sabatu ke na mzoto moto okobimisa makambo ebele. Okobimisa makambo ebele. Donc ils ont pena neuf style na sala il y a compétition. Il y a moti en France na zo vanda so mo na zo metele na champion Île-de-France ils ont pona style la ngana ba boulot na ngana zo sala. Ce qu'on a biboy. À part cop ou Rubunda, pour te bibate belo, mon année na cop mo bani maître, mais koto kuna na ba mikilo mon échafaudage. Na habité yo pe na cop nous ara o yo tous en ba cop musus. Non, moni na mikili eza lokwa na mikili na ndenge pe na nord. Même on a pon a na kisasa bato ba travailler bazali, o sala entraînement travailler. Biso pe kuna to za na boulot na biso za entraînement tongo poko mais to za pe na ba travailler musu to sala. Ne ba mettre lokwa ba mettre Joboro immortel, ani maître mais à sous peintre. Voilà. Voyons toujours le bango donc exemple ma bête peintre ko zongo ndinga uyenza bayagate ndinga mikile ma mususu eh wali za moi tolikolo ya osakanate ozoko et puis misala lokola wana ti yezo ya misala ba peintre basila ezalo ko ba plombier ti muki yezo ya misala nezala kaka donc bazo à part boulot à sport tout ça la soit boulot mususu mona boulot no ça so muta mekia ozo plan non moni biso to kenanga na sport éducatif omoni naza na capacité ya kosala tout na nzota mutu mais ngana kosala ngote pona ni ngana tokobeta no likofi moko mais yangi memi en hôpital yanga pe comme mona liwa mais likofi ka moko mais plus il faut na la kisayo que naza na force mais nako s'imposer pas na tena la kisayo ko za faible boité mais ko beta te to pesa toujours conseil parce que ningo za bo est-ce que pour permettre moi na yo boti makila moko à ça la sport ou yo ça la sport yo ça vous permettre mais pourquoi pas mais na moni meweze ni na risque meweze petit na biso boxeur père na yazaki ancien boxeur mais le petit na meweze aza millionnaire atambola kana ba jet privé na mbongo zo kabola tout partout pour na boxe so ezaki mabe père na kotinda ete yo permettre en pena mais oui so ça ni sport ngaku na ko sepela à ça la sport ya combat sport de combat moi na Mohamed Ali à la boxe moi na Mohamed Ali il y a moi sikutu mata ça la boxe donc ils ana ngolo mo ezala kana ngoti na certain niveau ko ça na parce que bo ba jeune o ba mi benga ba maître me baba kuluna pour ba kulune o biga ba kulune do mona kuluna na yo kaka mdebi no loba na kisasa ba batambola soka en colonne 20 ezala ni non kuluna donc bien ba machette moni obunda no bosima machette te ezana batu oyo tanga moni obo chora mbo manenani ata ya beta biso to kata bango za ku ba kosimana na nzoto te ba pena ba kataka parce omona lekani ka moi judo asalaka moi ipon moi lo moboy maître parce que ba beta na ba maître on ebino bosala ba neuf sport yeso za na lichette bu obunda te po ebiga ko kato maboko ko kato mukongo parce que pona ba jeune wana o lelo bazo diminuer ba maître po ba comment diminuer na ba maître ba biga surtout comme 19h 20h il faut parler pour ba petchona so ba bimi ma plan parce que pour na ba jeune wana ko loba na bango nini ba mo bibenga ba maître ba kuluna mutozo solo na yaza mona kingasa na suka pembe na aéroport donc naza déjà na ba bitumbeza biso banda na kola na banda na botama na vie na nga même ba petchana kuluna ba yebike na nzela batana ba nzela ya bato baleka bato lokwa biso to kokuta na bango ata plus de 300 il y a personne qui va bouger wa mona wa polo wani za polo biso e komeli okima na lobi naza mona kingasani makamunyo so mabele ka wana benga ngo zone rouge oyebi ngasani osokenda kuna
okenda oyebi zona nde ezala banda série ya Mobutu Kabila le père ti lelo oyebi zona ya suspect siko nga na contrôle yango banda ma ya njili ti maluku soko maîtriser wana bokulu nango ya zone nini o bakata bakulu na bamatete koma bakinga boa ya bapese bele wana yande mabele na yoza fief na yoza na normal yo na baki yo nengo za boye oye kota lwa neti na bakumi lwa neti bamatete banga bosiam na uti kuna deja mazaki na matete na ngaba na laki na lemba na uti na kuti na lemba ba bimi bazo sepela na terminus wana na ke na super bazo sepela ba mona nga kala na zongi na kendaki na ngaba ndenge mona uti c'est normal eza phénomène moko bino boko ko encourager ngote faut bo pesa yango esila eza phénomène moko bien te imagine toi maman moko debriaka mapa na yepo boko la bana ye boyo kama wate ba jeune siko soki mutaza na mawata na molimo bien te ole bo encourager ngo faut bo betaka cité que eza bien te sportif enfin soka aza na besoin ça la sport que no ça la sport so lingo ça la sport te apota musala museko zala tokopesa pe nyonso kaka na makambo pe faute ya bakuluna te faute pe gouvernement fazwa vie sociale à bato bamisala soki ezali bakuluna ne eko exister pe na te touta sera Mobutu te bamakambo ezali te ponani parce que moi misala ezalaki ndambo siko pe tolingo bateke misala ezate te misala ezali me babomba bakisa so misala po bato so bazwi occupation makambo nyonso aussi là songa na bibo yo maître Tchora Mboma mais olati ba Viviane Westbull ba nouveau modèle maître nde nazo aza penana ba makambo boy batuku boyo kanso musicien pamba Suki log moi cheveux moi ba Viviane design yo vraiment ba blogo la tesa cher niveau zongela ese maître penaki lata ba plan boîte yo moko moni yango na iso ke sport peut payer tant on azaki na kisasa na ko lata boité mais na ko sala sport na poto na ko lata boy donc ngolo ba sport et payaka do bato tu ba sala ka sport ba ko boka ba kilote te boka ba kimono te botika ba gante bozala na ngopo e futaka ce que futi ngai na za maboko minete maya te komi mote bosa na te uta mali na uta pe na kisasa donc ça paye et ngolo ba sportif yo zo ko zo kala na ozo solane lelo soko zunga 10 ans passé au monde que au moment où j'ai gagné aux accords j'ai mais à l'élo ils ont bon de révolutionner un sportif face à la moto so monde ko to ndi mateke moto sport de ko na za boso na bika na zelanga na kitina se na yeko bima na ti tennis sport na ti soulevé de ring na bandi au bunda au ndima sute mais o eza siko makambo na yo solo la tant to solo tant que toza na ba personnalité mi balé maître Tchora Mboma le mbatable na citoyen au télémino zo solo na na koma mettre Tchora le mbatable na ring na bisika mais awa ce que solo na messier un messier face à lokola messier et puis outi en Europe s'il vous plaît mais ce que ngane c'est pas moi ce qu'on a vu boy na aussi souvent pe mon a parlé bien madame ndezalaka na ndako madame meki ko pe fence mo bona nenga misiko bimse wa ce qu'on a nenga palo bimaka mbatable te na parler na za pena un grand-parent n'andinga parler mais qu'il so beti momi on a un problème mais sans maître non même pas on les a ba rencontrer ba massa mso beta ba si bazali mais eza peka bien te moi si ozo bengi déjà moi si c'est être faible mobala o beta moi si oza na argument te ngana beta raté pour na yebi ko loba naibi ko solana mwasi naibi sa eboite boita koza lempoli akoza na arrogance na ye akoza la ndenga zali naibi ko solanga na ko tcha liboko na ngai pa mwasi te parce que déjà du fait ka ko tombo liboko tche déjà pa mwasi eza déjà bien na pesi exemple moko pour mona que mwasi za être faible au monde biso ne tozalaka au monde tobetela lisolo mona ngabana za na ba copine na moko na ngaba moko na yolo yo mobali obetela mwasi afandi mona ngo normal mais so mwasi esoka ke ngape na copine na moko na lemba bitumbe bandi pona ne yo banda biso mto dominaka chanteur donc comprenez toza honnêteté toza correctité ya on a dit ça yo que ko betaka mwasi te il faut toujours bo sola ça la bien parce que ça la moi pas azwa lisolo parce que pe ba bino ba mettre pe bolinga pe bas na longo ba pecho nen yaka boy boboto la ba bona facilité boboto la ba biso boto biso ku bata bitumba ko tuté ba ba Chris Musheni bata bitumba te boboto li pe moi supposa ka mettre et puis ne bo mi chaka pe bolinga yo yaka bo kamina ba fona bino mo bobo chaka mona ka petite li pe kaka chezate parce que bo jira ba ndeni ni bon nga ko linga moi sina tana nunga motana nungai est-ce que nga ko linga ko tuté nga kuneza boso woli nanga déjà moi si fanatique là c'est que moi ça na ibo ponate tike la mutu moi soka ko woli nanga moi si na tike li c'est que moi ça na ibo ponate o mona teke aller de lo ma pe non comprendre pour non mona design ya boiza la te tsunga za boy do mutu oyo makama moi si na ko wela te do moi si soka poni nzela na ye batika ka sala nzela na ye yo po sala nzela la vie continue to mona ngona ba mission na biso ata biso bazwa basi na bango bani vie suka
et continuer la rater. Bah on a l'homme ça la moto na classe. Bah tu vas les premiers bazali, deuxième bazali, troisième, quatrième ali. Mais ce que aux autres sont les premiers de la classe. Donc il y a ça a distinction à danger. Chers internautes, comprenez que je suis avec Maître Tchorambo Malembatable na Katsa Kinshasa et puis na Ratsa Paulman. Donc tous apena World, net tous abotozali équipe Mobimba Congo Vibration. Tout là na Paulman. Il y aura qui toko dans non ezalate. Merci à mon boss Blaise Zebele Mobobo. Tous ara na maître, tous solo là na maître. Maître, vous savez déjà combien d'années na boulot? Na boulot ni sport. Banda bomwana depuis Diego Kao na banda ngo banda bomwana. Lelote ya na famille sportif bazali. Oui, non na famille on a mutaliboso o ya sali pina sport de combat quoi. Sport de combat na sali mutaliboso ça na famille na ume na banda ngo basage. Tala kaka do ane ku na koyeba soute na banda ngo bomwana penalty lelo na ko za na France wana do na banda ngo kala. Pina bundi trop na vie na un grand compétiteur papa. On a dans wedding. On a vu na biso, on a makati, on a vu na biso makati, biso to kenda compétition ya, on a spectacle, que s'appelle sabato, mais biso na compétition ya arts martiaux, lit des sports compétitifs, lit. Yo do beta champion ni pe o bat baby champion, o penage baby e tu rambo mako si champion batutu baby mais yo beta inani. Bon, on a aidé Batou. Sur aucun internet, on a l'émission au Betika Maître Tchorambo Malembatable et Monsieur Bakomba Yakisasa, Yangola, Yapoto, Maître Tchorambo Malembatable na YouTube. Allez, au talivi nanga mobimeza wana. On comprendre que ba question musuku tu falo tu na télé kaka na yo. Pour na beta bato bazana kisasa ba champion mono na beta ba moi. Kana kata kina. Na grand hôtel na bunda deux fois na salon Congo. So betika na YouTube Maître Tchorambo Malembatable au mona deux fois awa na beta na grand hôtel na salon Congo $50 droit d'entrée. Oui ka opina. Na bet et puis na bet kolana te poto so la boy gentil eza na mama ya to so la mama presse po bino boza lokola basani biso to ba biloko kolia mais soki to lobi makamba bagarre na changer la forme mabe talaka na YouTube Maître Tchorambo mo tika autour de la question on a bien na nenga faute ya est-ce que pe ninga boza pe na mabakisi mobo po yo pe boza pe normal peut-être boza pe na makamu mobo pe sala ke o bimisi pe ke bokoko mobo za na pe wa ya ilo resamba peut-être za nango non so to lobi qui existe raté ezali même bino ba journaliste bozangi yango net nga pe na yo za la suivi ndenge zo landa na partout ba olanda na émission ya Jacques Boy to yeba mangamu na yo net nga pe na net nga ipe net nga pe na poto mobimba partout Angola bango tout le monde entier ebi ke balanda agency na Congo Vibration et puis boss nanga patron Mobobo Zebela pesa nga pena opportunité te agency vwanda wana sko ne ba pesa opportunité sko kisi wana nga na tuna nde yo agency o solana muto akosala même intérim Angelo au moni so Angelo tomboki likolo na église nabi muta église non normal ko masqué pe moto solana ko sala intérim Angelo lingo so Angelo asali des eaux de likolo nzama bi pema bazunga na matina sala intérim na zongi kitoko toro solango pe na peut-être na habité barolongo la pe caméra web sans pe kana lito ite na nga pe na kisi si boso le bozana kisi c'est ni fait dinga lobango jansi nazo répéter yo med et 1000 fois que moto zo solana ye nzamba yebi donc ndenge nazaboye ne na solana we même lolo zo sepela makam nazo le beza yango lolo elukaka mais c'est que plein zate loko yate non mais nazane loko mais oyo nzamba chakati na ngai elekisi ko oya mokili tu bomona boye jansi oyebi mutu mona bi la pese force ya Samson ebi Samson salani a déchiré lion azokisa lion te ma déchiré lion kozokisa te kozokisa lokola ozimbo ozokisa bo a 6 millions bo afungoli boye omoni ba maître nyoso bakoza na mokili ba olandanga na image oyo pesa ya tambwa azokisa te ma déchiré a rolemba na mbwa batatika kei nzamba yo do déchira nazolo bana yo ke nzamba dota biso ba force moko impossible koleka mamba kisi yo ko si satan c'est nani satan leki nzamba na force ça non pe normal ba pe akisi ba motanga na ba pe nzamba bakenda pe musika te bakenda musika te ya nzamba da mystique na yebisi yo ke jansi na vino so tche nzamba liboso surtout 2016 o to kana nzamba sala o sala na ye j'ai déjà ça nango bien pas na yo mais na yebisi yo nzamba zaka toujours na côté na biso yi azaka beta na biso kamoko yuzu munana batakisi obana bakisi yo sikoyo kaki bonzambe ah
na habité Eric Mayoni, na habité Okachura Mboma Mamoloba. Bible loba, en aucun jour les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière. Oui, Bible va faire CP. Ah voilà, na isa que na kosa l'intérim angelo zo kate. Donc mutu to solanaye azana force moko na ebisio. Boss nous zebele mo bazo landanga ko lande mission on a Rams na pesi mbote. C'est Gaillard le jeune garçon de Paris. Pesi mbote na Doudou Kunku. Rams nani mo bobo na mona osala boulot na ye na ba jansi osala boulot na ye. Ba futa rabino pe na ozonge na poto. Fa pesa rabino mbongo papa musalo eza passe ye moko zo mbongo ebele na poto. Do fa pesa rabino na ozo na oyebisa ina zo bango bokata pa. Na yo déjà direct. Bokata parti ote. Na lo bokata parti ote zebele mo bobo. Pamela na parlé place tozala yo ebi na parlé na ville côté na biso wana Jansia osala musala fort bo futara na yebi ke bo futara bo baxeler sous salaire le so bo futara 10 bo baxeler sous 20 pour na kutie na kine impact ya danger parce que bajara musala kine ya lokwa biso na mikilité ozo metro koti boy azo utaka ba loin ko ya boy pa opesa ba moyen sala bien na sito osola no kutu ta on okoma na plateau na retour na ngo po eza aller retour na ozala sur Paris to osola Blaise Mobobo Zebele patron babi patron zo sala mam na banengi na imo bo chora mo bangam na tini na ngayete to alobiga eloko za na ba société belé na poto za na ba société mais ba société dobino za ah mais oui mais za mutambongo Zebele Mobobo wana zo mona parce que lo ne sala yo pe ba bo ba ko pe ba misi ba dédicace lo maratoga ne on zala bon habité na nenga pe ba mikili put to lemba yo déjà na ba chanson zo. Et puis tant ba vendre des sarayo lo wana neti o pe sara mon ebele na ozo solana maître Churambo malembatable mutava Paris mobimba na minti muki ozo contrôler ngo ba boka teni bato to boka kana ba pire nga bato na ngai ezate ke moyen rien bato na nga kaka bato na nga ba musicien nyonso bandana to bandana wendo tina bébé chanda bato na ngai parce que déjà to na biso na fin tala bino fo yo ebiga masolo ga neza po photo solo là tu sais pas mettre Churambo malembatable to na niveau ya likolo sika ba président bayara ba fanda ba pena ba voande place wana nengeza na nengaje et puis bango ba racine ya mama bitumba donc baza pena na kati ba noyo baza et puis biso tout ça donc place chambre zali en face wana za place mokonza vandaka biso pe tout ça na Congo vibration za wana de côté la mettre Churambo mato bige to rozonga boete donc ba plein zo bima bino monena ba Viviane mikolo donc c'est que tout le barou trotté Dricia Massini donc 3 fois garçon Fabrice Coco un mec dans un corps de rêve moi je rêvais d'être comme toi bon nzambega yemta ebi ponya sala bongo moi mot de la fin na internaute tout bon la ndolo bana bangoni bana partout dans le monde France Europe dans tout le bakaka France est-ce que aux alliés Europe mombane États-Unis au eza Congo vibration chaîne nabino surtout ya ba sportif nyoso ba na monde il faut bolanda la chaîne vraie chaîne et puis mon présentateur nango vrai Joe Jacques ba momi à Paris bolinga kasi ba tango boluba ba Jacques yango tozaka chassis parce que au moins là comprendre yo po o meseni trop na mo ba Jacques Daniel ne fait nga lo ba toujours Jacques Daniel parce que er mo trop de mikili donc bana Paris bana Londres bana Allemagne jansi taibuluka yango ti na mikili ngamona oya bi numero ba coordonate na nango na oyela bino ngo bosakana na ye na biga yo mo ba mbote yo ba bo ba dédicace yo pe dédicace sala na zabo na pesika mbote be na bana to ba Hollande mission na Congo vibration vraiment mbote mingi na batu nyoso surtout ba sportif nyoso ba na Paris partout dans le monde oyo frère Nabino Maître Churambo l'imbattable na plesi Chris Moucheni Mbote ya trop Larissa Massini Ordim Poutou donc Mbote belé donc courage na bango na lela bango danger talaka na kuti bango na kine meneti na mikili foyoka vibration donc Mbote mingi Carmela, Carmelia, Christivie Mboma, vous faites la fierté de France, famille Mboma, et puis massa nanga nyoso ba sportif, ba boxeur, ba judoka, ba karatéka, ba lutteur, ba katia ba nyoso, au baza partout dans le monde. Muturabino bolinga mingi yo Maître Churambo l'imbattable président de la République. Et puis mutaso na samina sima caméra na ye Jonathan Boudou, donc très dangereux, très mystique, donc après GM image na Paris. Nenga bakin a payé Jonathan Boudou donc en exclusivité donc on ça la image de Jonathan Boudou on a nenga ça la boulot ko to nda to tala nete do on des room nenga beta ba donc a filmer ça chebo mais image ezo koto
na lobby zebele mo futa bano na lo bango to na zo lo bango boy mamsu te na zo lo bango na cadre ba futa maka o futa bango bien ba so ba 300 ba 400 za mukie yo za mutalar puis ça peut être ba 500 ba 600 ba sauver na ba vibrer et ça la bien pour ninge Congo vibration zo vibrer bango faut ba vibrer quoi bo seni mon Eric Mayoni mbote belé quoi donc tout ça vraiment tout ça na kata bakine o na kata grand hôtel place na lagi loger une invitation ya ministre ya sport Denis Kambai na ya loger na grand hôtel kulia ko mela makamunyoso poka na za mettre churamboma be na ngo yango na poka na za lembatable hôtel mapona bige na moni e bon siko na moni pe ba mettre msu ba rolo ba pe oko na bango point de vue na bango moko et au sala bien bango tout aki délégation to lagi ono délégation ba katière ozo solo na boka moité zaka mamba sport minga mobale long jam mamba sport ne loro bien budoza ba Viviane sport kaka mutu ezo sala biso ko donc toza biso batu musute biso sport kaka mte komisi biso ndenge bo mona biso lelo boy to yebi ko tekate to yebi makambo sute to yebi kaka mitumba donc ndenge nazabo na kolongo la forme na ndiko nyata wa ba sepeli donc yango na baninga tout bozala ka toujours na sport bo linga sport ya bino maître Chura Mboma numéro 1 à Paris o alinga batu tout ye biga tango bigo nyata nanga na bangi fo nga kanso bi kana minute ono nyata biso wa biga to kima to zanga place o kima Congo vibration oza chaîne na biso de meilleure chaîne na Paris to tikalika na ngomoko bazaki mi balé moko aseda to tikalika na ye donc a misiki kitoko Paola Choba passeport rouge Eric Mayoni yeyo maître Chura Mboma Eric Mayoni Renadine na maître Chura Mboma le mbatable na ratsa Pullman Grand Hôtel ici quand on va ninga boy arubi mapebo chef de l'état mais tout ça kaka pour bango ba haute classe mais tout ça na bango donc son abina pesa ba merveille na ngana pesa ba Chris Mouché Nicole Mboka donc yazala toujours privé Idrissia Massine donc so boy usali mukili na babi mtakanga cité de nouveau riche wana Idrissia Massine Paolo Moutenanga Paolo standard grand animateur na ebike ndeka to solo la ki j'ai sans oublier encore Gilitso Meka le philosophe na ebike bisenga troma renadir na moni pe ba maître ba mokota ba grand ba tout lisusu to interviewer moko moko na ninga BBC Oliwo l'application difficile la plus manipulée quand les alra na ninga j'ai dans la bino ya trop donc kitoko quoi